Belvi Kandi, poutine de l'écriture, Belvi Kandi, la patronne, Belvi Kandi, maman surtout à famille Bota, Belvi Kandre, la patronne surtout à Bella Production. Voilà, Bakinda Bongo. La famille Lelotoye, na film na biso, Amour Absolu. Eza bongo, Amour Absolu, la famille. Batu o nyonso ba Olanda biso, abonnez-vous massivement. Batu o nyonso ba kotala biso, partagez vidéo oyo, commentez les biso, yebisa biso bisiko zali, en tout cas, ekosala malamu. La famille, nalobaka toujours dans la vie, il faut toyebaka ko apprécier bato. N'apprécier kaba film ya Belvi, n'apprécier kaba film ya Sila, n'apprécier kaba film ya Dinana la douce, n'apprécier kaba film ya Irsil Pechanga. Pourquoi pas ba film ya Grâce le Zolo, toko tango ka bongo, pourquoi pas ba film ba ninga mosusu o ba komaka. Kokoma film ezalaka chose facilité, vous savez, nakala. Je m'excuse, avant na banda osala ba analyse, ba émission, en tout cas la famille na bando mona, analyse ezalaka facile, mais le jour oyo, ma toute première fois, na vanda ki pona osala analyse, la famille, na pesa bato maboko. Moi, je me rappelle na batan avant na bando landa mingi mamo international. Les jours na landa, na sala plutôt analyse, na pesa ki mwana mwasi wana liboko na lobi non, elle est une femme forte. Sikoyo, ce qui n'analyse, eza facilité, que dire filmer, oh il faut comment, jusqu'à 18e épisode, hein? Tolanda biso nyonso filme na biso Amour Absolu. Eza filme on olobate ke no ka famille bota batu ba Holanda te. Pas seulement famille bota na baba cook ba Holanda filme wana. Po eza filme oyo eye koningisa internet. Eza filme oyo eye kolobisa na bababa ba o balobaka te balobi na NM Care aye na ba solution kondisa nzoto na NM Care po na libela problème ya accouchement mama ata na 70 ans na NM Care okosimba mwana zongisa esengo na libala tozali kosunga éjaculation précoce tozali kosunga impuissance sexuelle faiblesse sexuelle na NM Care esengo ezongi na libala na NM Care masolo carré na NM Care tala ndenge etelemi masolo evandi na NM Care ozali na besoin ya kobika na bokono o nazali kotanga tension AVC cancer ozali na mwana to pe yo moko mokolo ozali na problème ya épilepsie owumeli na maladie ya tension owumeli na maladie ya cancer ozali na problème ya hémorroïde kobosana te benga biso na NM Care solution ya libela ndeko nango ozali na batache na nzoto yaka kobika awa na NM Care kimambangu okozwa lobiko filme oyo. Surtout 4e épisode et le bisi bato ebele. Tozalaki na film Famille Botin, ezalaki l'année passée c'est ezalaki homicide. Il y a année passée 2025. Eza film eningisa mokilele lisa bato ebele. Moi personnellement, il y a de ces personnes au babenganga balobi mama Inès oyebi ke film wana eza makambo ezo salema na famille na biso. Na vanda na lobi what? Lobi oui mama Inès. Lelo Belvi ayeli biso lisusu aboyi koya na homicide aye na amour absolu. La famille. Naoka moi komona biso ba congolais tokomi koloba keno film wana d'ailleurs ba Tanzania basi ba tourna yango. À chaque fois que Belvi a komaka film, j'ai comme l'impression que la plupart à biso ba congolais tozalaka toujours na tendance ya koya ko saboter ba film à Belvi. Bien sûr famille Bote zo soutenir ye, mais nous autres Belvi Kandi c'est notre sœur. Sila Bisalou c'est notre sœur. Irsil Pechanga c'est notre sœur. Dinana la douce aza sœur na biso. Tolo bango. Soki lelo ba film bazo komaka. Ezalaka pona lokumu ya bango moko te, mais ezalaka lokumu pona mboka na biso.
Parce que partout oyo Congo na biso ekokende kotambola, bakobetela Belle-Vie kaka maboko te, bakobetela ka Ursule Pechanga maboko te, bakobetela kaka Dina na la Douce maboko te to sila bisalu te, me bakobetela ba Congolais. Bakobetela biso maboko ke bango wana tala makambo ba Congolais bazosala. Ma filme na biso, pas seulement biso ba Congolais nde totala ngo. Bautaki kolanda eza na chaîne moko ya ba Nigérien oyo bayaka na interprétation ya ba filme na biso hein. Batiaka interprétation penza ya anglais na ba filme na biso ya lingala. Mingi bazwaka ba filme Belle-Vie nde batiaka kuna. La famille. Ezo sala fierté ya mboka na biso te. Mais ezo sala fierté ya mboka na biso. Pourquoi tokoma na niveau ya koloba ke no filme oyo déjà ba Tanzania basi ba tourna yango. Filme oyo déjà ba Nigeria basi ba tourna parce que homicide ezalaki pe bongo. Chaque film o Belle-Vie akomaka ezalaka kaka bato mosusu déjà bakoma yango. Finalement ezalaka nini? Pourquoi ne pas apprécier aussi moninga oyo azo travailler dur? Oyo lalaka na butu te. Makanisi na ye nyonso ifo na koma filme. Il faut ba filme leka. Il faut histoire ezala ya bien. Il faut histoire ezala histoire oyo kosunga mabota batu. Mais biso na retour na biso toyaka toujours. Oh non. Oyo ezalaki idée ya Belle-Vie te. Ti komona na bandeko na biso mosusu ya ba comédien. Bakoma tina niveau ya koloba keno wana ezalaki idée na nganga mutu na bando pesa ye ba idée. Pona koya kokitisa musala moninga. Toza na se ya mokili. La famille. Il faut na yebisa bino eloko moko. Quel que soit na ba commentaire o to salaka. Okoloba lelo ke non naza na faux compte mais nzamba yebi yo. Omoni mabe o to salaka na se ya mokili. Ezongelaka biso. Ata seko ekozongela yo lelo te kozongela yo ata lobi. Bino batu boyaka na ba commentaire. Vaut mieux oya na yo ko commenter te. Soki omoni ke ngana za famille bota kokenda kotala na ba filme ya sila te pona kokende kuna ko jalouser te to kokanisela ye mabe. Malamu talaka ba filme ya Bella Production kuno yebi ke awa motema na ngande sipelaka awa nde na ko commenter. Soki oza abakuku kotalaka pe ba filme Belle-Vie te soki omoni ke yo soki otali foka oya ko commenter mabe to ifoka ko ya kokanisela Belle-Vie kandi mabe. Ko commenter na yo te. Oleki na yo trop simple. Parce que o to sala kanasi ya moi avant to kufa to futa makanango kaka awa. Tango yo ozo ya ko sabote musala moninga. Yeba ke ya yo pe. Kanengo o sabote yango na kunzu. Ya yo pe bako sabota kango ka na kunzu. Soki yo oza sensi na yo to makanisi na yo ezake na ya ko kitisa musala moninga. Il faut yeba ke ya yo pe zalaka na batu o bako ya ko kitisa ka musala na yo. Ata soki yo salaka te koki koloba ki ngana salaka te mobali na nganda salaka. Comme eza mbongo o eliesaka bino nyonso na bandako. Batu pe bakoyaka kokitisaka musala ya mobali na yo. Yango bomonaka mosusu ba makambo na bino esimbaka e bando simba un moment donné bo comprendre te pourquoi bokomi kokita. Pona ba mabe yo kendaka kosala. Omoni photo ya moto ke ko commenter mabe. Omoni publication ya moto o etali yo te, oke ko commenter. Ça ne sert à rien. Au lieu to ya ko pesa ba bravo na Belle-Vie, pona musala kitoko asali. Mais biso to ko préférer parce que nazalaka famille bota te. Na kende ko finga, na kende ko loba keno eza ya ba Tanzanien, eza idée ya ba Tanzanien. Ata soki eza ya ba Tanzanien, moto a façonné yango. Moto asali yango kitoko. Ekomi ya ye, ekomi idée na ye. Ekomi ya ye, to tika motema mabe o toza nango, to apresiaka misala ya baninga, soto moni ke nga penza kote wana na linga kotala te. Naza na mama moko, azalaka bakuk, abenga nga makasi, alobi, mama Ines nazala bakuk, mais ba film Belle-Vie na landaka. Na linga nanga sila, makasi, mais ba film Belle-Vie nazalaka mosusu na vandi, eza ba film otali boye, ezo ya kopesa mwa éducation, eza kola musayo na mwa makambo surtout sur le plan spirituel. Toza na bandeko mosusu pe famille bota, o bazalaka, soki alobi ke naza na besoin koseka na kokende pe kokote pa ya sila, nake kotala ba film sila.
eza te keno parce que nasepelaka na sila Belvi akomi ennemi na nga natikala kokutana na Belvi te, natikala kokutana na sila te, bakokoma baennemi na sansi nini? Na se ya mokili oyo toza bapelerin nakende kosala kiennemi na motu oyo nga nayebi te, motu oyo nakutana na ye te. Voilà de personnes qui réfléchissent. Bomona batu oyo baza na raisonnement ya malonga ke ba oyo mosusu ye na makanisi na ye non parce que naza Abakouk, parce que naza famille libota ya oyo nakotala te, ya oyo nakolanda yango te, ya oyo nakosala boye. Zala fani ya Nzambe na se ya mokili oyo to apprécier musala ya moto. Belvi ndenge akomaki filme na ye eza filme moko kitoko, nga kutu na olinga kutu atate na ratate épisode moko te na lingi. Donc chaque fois que épisode asiki ezokota ebandi kaka natali yango nanu mpo naza na baanalyse oyo naoya osala, naza na baanalyse ya tonton Gesho, ya papa Serge Mwembo, ya Stefi Kapinga, ya Ada Ilunga. Baanalyse eza ya makasi oyo tokoya mpe kolamusa bandeko na biso mosusu oyo. Belvi Kandi, poutine de l'écriture, Belvi Kandi la patronne, Belvi Kandi, maman surtout ya famille Bota, Belvi Kandre, la patronne surtout ya Bella Production. Voilà, bakinda bongo. La famille Lelotoye, na film na biso Amour Absolu. Eza bongo, Amour Absolu, la famille. Batu o nyonso ba Olanda biso, abonnez-vous massivement. Batu o nyonso ba kotala biso, partagez vidéo oyo, commentez les biso, yebisa biso bisiko zali, en tout cas, ekosala malamu. La famille, nalobaka toujours dans la vie, il faut toyebaka ko apprécier batu. N'appréciaka ba film ya Belvi, n'appréciaka ba film ya Sila, n'appréciaka ba film ya Dinana la douce, n'appréciaka ba film ya Irsil Pechanga. Pourquoi pas ba film ya Grâce le Zolo, toko tango ka bongo, pourquoi pas ba film baninga mosusu o bakomaka. Kokoma film ezalaka chose facile te, vous savez, nakala. Je m'excuse, avant na banda osala ba analyse, ba émission, en tout cas la famille na bando mona, analyse ezalaka facile, mais le jour oyo, ma toute première fois, na vanda ki pona osala analyse, la famille, na pesa batu maboko. Moi je me rappelle na batan avant na bando landa mingi mamo international. Les jours na landa, na sala plutôt analyse, na pesa ki mwana mwasi wana liboko na lobi non, elle est une femme forte. Sikoyo, soki na analyse, eza facile te, que dire filme, oh il faut comment, jusqu'à 18e épisode, To landa biso nyonso filme na biso Amour Absolu. Eza filme ona oloba te ke no ka famille bota batu ba olanda te. Pas seulement famille libota na Abakouk ba olanda filme wana. Po eza filme oyo eye koningisa internet. Eza filme oyo eye kolobisa na bababa ba o balobaka te balobi na filme oyo. Surtout 4e épisode elobisi batu ebele. Tozalaki na filme famille libota ezalaki l'année passée c'est ezalaki homicide. Ya année passée 2025. Eza filme eningisa mokilele lisa batu ebele. Moi personnellement, il y a de ces personnes au babenganga balobi, mama Inès oyebi ke filme wana. Eza makambo ezo salema na famille na biso. Na vanda na lobi what? Lobi oui mama Inès. Lelo Belvi ayeli biso lisusu aboyi koya na homicide, aye na Amour Absolu. La famille. Na oka moi komona biso ba Congolais tokomi koloba ke non filme wana d'ailleurs ba Tanzania basi ba tourna yango. À chaque fois que Belvi akomaka filme, j'ai comme l'impression que la plupart à biso ba Congolais tozalaka toujours na tendance ya koya ko saboter ba film à Belvi. Bien sûr famille Libote ezo soutenir ye, mais nous autres Belvi Kandi c'est notre sœur. Sila Bisalou c'est notre sœur. Irsil Pechanga, c'est notre sœur. Dinana la douce, aza sœur na biso. Tolo bango. Soki lelo ba filme bazo komaka. Ezalaka pona lokumu ya bango mokote.
mais ezalaka lokumu mpona mboka na biso. Parce que partout oyo Congo na biso ekokende kotambola, bakobetela Belleville kaka maboko te, bakobetela ka Ursule Pechanga maboko te, bakobetela kaka Dina na la Douce maboko te to Sila Bisalu te, mais bakobetela ba Congolais. Bakobetela biso maboko ke bango wana tala makambo ba Congolais bazosala. Ma filme na biso, pas seulement biso ba Congolais nde totala ngo. Baotaki kolanda eza na chaîne moko ya ba Nigérien oyo bayaka na interprétation ya ba filme na biso hein. Batiaka interprétation penza ya anglais na ba filme na biso ya lingala. Mingi bazwaka ba filme Belleville nde batiaka kuna. La famille. Ezo sala fierté ya mboka na biso te. Mais ezo sala fierté ya mboka na biso. Pourquoi tokoma na niveau ya koloba ke no filme oyo déjà ba Tanzania basi ba tourna yango. Filme oyo déjà ba Nigeria basi ba tourna parce que homicide ezalaki pe bongo. Chaque film au Belleville akomaka ezalaka kaka bato mosusu déjà bakoma yango. Finalement ezalaka nini? Pourquoi ne pas apprécier aussi moninga oyo azo travailler dur? Oyo alalaka na butu te. Makanisi na ye nyonso ifo na koma filme. Il faut ba filme leka. Il faut histoire ezala ya bien. Il faut histoire ezala histoire oyo kosunga mabota batu. Mais biso na retour na biso toyaka toujours. Oh non. Oyo ezalaki idée ya Belleville te. Ti komona na bandeko na biso mosusu ya ba comédien. Bakoma tina niveau ya koloba keno. Wana ezalaki idée na nganga mutu na bando pesa ye ba idée. Pona koya kokitisa musala moninga. Toza na se ya mokili. La famille. Il faut na yebisa bino eloko moko. Quel que soit na ba commentaire o to salaka. Okoloba lelo ke non naza na faux compte. Mais nzamba yebi yo. Omoni mabe o to salaka na se ya mokili. Ezongelaka biso. Ata seko ekozongela yo lelo te kozongela yo ata lobi. Bino batu boyaka na ba commentaire. Vaut mieux oya na yo ko commenter te. Soki omoni ke ngana za famille bota kokenda kotala na ba filme ya sila te pona kokende kuna ko jalouser te to kokanisela ye mabe. Malamu talaka ba filme ya Bella Production kono yebi ke awa motema na ngande sipelaka awa nde na ko commenter. Soki oza abakuku kotalaka pe ba filme Belleville te soki omoni ke yo soki otali foka oya ko commenter mabe. To ifoka koya kokanisela Belleville kandi mabe. Ko commenter na yo te. Oleki na yo trop simple. Parce que o to sala kanasi ya moi avant to kufa to futa makanango kaka awa. Tango yo ozo ya ko sabote musala moninga. Yeba ke ya yo pe. Kanengo o sabote yango na kunzu. Ya yo pe bako sabota kango ka na kunzu. Soki yo oza sensi na yo to makanisi na yo ezake no ya ko kitisa musala moninga. Il faut yeba ke ya yo pe ezalaka na batu o bako ya ko kitisa ka musala na yo. Ata soki yo salaka te koki koloba ki ngana salaka te mobali na nganda salaka. Comme eza mbongo o eliesaka bino nyonso na bandako. Batu pe bakoyaka kokitisaka musala ya mobali na yo. Yango bomonaka mosusu ba makambo na bino esimbaka e bando simba un moment donné bo comprendre te. Pourquoi bokomi kokita? Pona ba mabe yo kendaka kosala. Omoni photo ya moto ke ko commenter mabe. Omoni publication ya moto o etali yo te, oke ko commenter. Ça ne sert à rien. Au lieu to ya ko pesa ba bravo na Belleville, pona musala kitoko asali. Mais biso to ko préférer parce que nazalaka famille bota te. Na kende ko finga, na kende ko loba keno eza ya ba Tanzanien, eza idée ya ba Tanzanien. Ata soki eza ya ba Tanzanien, moto a façonné yango. Moto asali yango kitoko. Ekomi ya ye, ekomi idée na ye. Ekomi ya ye. To tika motema mabe o toza nango. To apresiaka misala ya baninga. Soto moni ke nga penza kote wana na linga kotala te. Kotala te. Nazala mama moko azalaka Abakouk. Abenga nga makasi alobi. Mama Ines nazala Abakouk. Mais ba film Belleville na landaka. Na linga nanga sila makasi. Mais ba film Belleville nazalaka mosusu na vandi. Eza ba film otali boye. Ezo ya opesa mwa éducation. Eza ya kola musayo na mwa makambo surtout sur le plan spirituel. Toza na bandeko mosusu pe famille bota. O bazalaka. Soki alobi ke naza na besoin koseka na kokende pe kokote pa ya sila na ke kotala.
nake kotala bafilme asila eza te keno parceke nasepelaka na sila Bellevie akomi ennemi na nga natikala kokutana na Bellevie te natikala kokutana na sila te bakokoma baennemi na sansi nini na se ya mokili oyo toza bapelerin nakende kosala kiennemi na motu oyo nga nayebi te motu oyo nakutana na ye te. Voilà de personnes qui réfléchissent. Bomona batu oyo baza na raisonnement ya malonga keba oyo mosusu ye na makanisi na ye non parceke naza bakuk parceke naza famille bota ya oyo nakotala te ya oyo nakolanda yango te ya oyo nakosala boye. Zala fani ya nzambe na se ya mokili oyo to apprécier musala ya motu. Bellevie ndenge akomaki filme na ye eza filme moko kitoko nga kutu na olinga kutu atate na ratate épisode moko te na lingi donc chaque fois que épisode asiki ezokota ebandi kaka na tali yango nanu mpo naza na baanalyse oyo na oyo osala naza na baanalyse ya tonton Gesho ya papa Serge Mwembo ya Stefi Kapinga ya Ada Ilunga baanalyse eza ya makasi oyo tokoya mpe kolamusa bandeko na biso mosusu oyo NM Care aye na basolution kondisa nzoto na NM Care mpo na libela problème ya accouchement mama ata na 70 ans na NM Care okosimba mwana zongisa esengo na libala tozali kosunga éjaculation précoce tozali kosunga impuissance sexuelle faiblesse sexuelle na NM Care esengo ezongi na libala na NM Care masolo carré na NM Care tala ndenge etelemi masolo evandi na NM Care ozali na besoin ya kobika na bokono oyo nazali kotanga tension AVC cancer ozali na mwana to pe yo moko mokolo ozali na problème ya épilepsie owumeli na maladie ya tension owumeli na maladie ya cancer ozali na problème ya hémorroïde kobosana te benga biso na NM Care solution ya libela ndeko nango ozali na batache na nzoto yaka kobika awa na NM Care kimambangu okozwa lobiko ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko